Babi depuis qu'il y a quoi ici maître. Soy yo mon la maître na ba génie congolais ba quoi ici yo. Hein? Soy yo mon la maître na ba génie congolais ba quoi ici yo. Wana nani? Bato ba mon na maître na ba génie congolais. Bon mon la maître na ba génie congolais depuis qu'il na quoi ici. Donc mon le ba tout comment a commencé depuis qu'il se moukier au lo ba depuis qu'il travaille moukier pour améliorer a commencé un travail mingi c'est qui se moukier est-ce qu'il y a nganga to chanteur. Depuis qu'il y a la grande mission congolais, ce qui mutu moko boye akina babuso ba mo boye ala trois bon musala soko kongo te fo longola oti mais makambo ngo peza ma musique to fani kaka boye bolos e ko beta na mo bolos e bimi mbala mo kaka ba départ komi non bolos eza ko sona na ba musicien ba ko longwa il a eu en 2021 ce que ba rumba il a eu 2005 congolais il a eu gogani watana déplique vote d'amour tembe na tembe nous les biso que donc m'a appelé na mi benga non déplique ngamona ni ngambuka ona lwa nanga au moins so mama musu déplique kutana ngo na wenge ko ba tutu ba koma wenge na mutabota na ngola wenge bon c'est bien so mama mo déplique kutana na wenge ba mise belé bazana na niance musique so kutana ngo ba kukate bon longwa facilement ba kimi ka c'est moi pe bazo longwa depuis aza moi même moralité na ba musicien non frère na biso na ayaki na bolozi alongwe bolozi bien sûr ndayaki nango est-ce que depuis que kuna nzemba tika na maison mère est-ce que nani ka fait mayemba nana yemba ngote musinga yemba ngote alongwa na depuis que ba ko yemba pa kina sa bolozi na ye trop ekisi mabe travail yo woli so longwe na yo ekisi mabe yaba misens o ba ko mika ke so aye na orchestre ye fo aye na kata studio ko bwaka te so non na studio musique normalement ezani na studio fo bwaka mabe mais na réalité ko bwaka be pour la studio ba ko bandela o bandeli bon ce qu'on a na concert ba tout no bandela depuis bomba nias kisimukie bato réclame bongo ça ba fanatique pour vrai mélomane wa linga musique ah keme bongo te pas bi que depuis nganga te lo bande mort kisimukie le bas depuis qui travail moukier améliorer le travail mais le depuis yo rôle banini améliorer le travail pour l'angle enseigne améliorer le travail pour 2022 oh tu bête ne musique au moins tu as qui la musique donc tu bête ta musique musique yango bolo baga musique yango bête te par rapport à non surtout ça les statistiques n'angola awa depuis quand on sa vidéo moko boy azaki na Corbière voilà mala moko kaka oh akufi toke kundaye abimisa solo akangi porte pas akangi portière à côté na ka a démarrer ça veut dire ça veut dire 2022 hein ezala nango générique ezala nango rumba bino tout bata tembe depuis que tu as mon Congo na Corbière hein tina cimetière ou akundi bino moka ninga kundi générique oyo eza moi pasi po longwa devoir omona bato misusu oba koma ba vie bo baby musique congolais likola ba vie ah depuis pas kokane ba vie te eza normal non musique dans exprime de l'homme boui depuis pas koka ba vie te pas le la répéter depuis abeta hymne national le lot de combien de ans Dieu Romeli mais autant ba vie ils ont mata a comment la abeti da 1 million ba vie ils ont mata si to comment ba 10 ans 15 ans to ba mikolo ba koko et ba no mata mais il y a des gens moni que abeti soit générique ou maman boy le lot lobika 2000 vies mais après une année 2 ans talon boy ka 2000 vies non au moins sur un concert ndabeta ba 2000 vies na concert boy ba to ba 14 na minute on Angola ba porte parole ba mission ba combien Angola naranga mo hein naranga mo nande tanga mo bona nsi naranga mo oh manager porte parole bio naranga mo ba mission musu bazana ba te hein ba mission musu na Angola bazana ba tuté ba lobela ba te merci
beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce net moment, vous êtes tellement nombreux. Il y aura l'émission de Bino Bolingaraming. Et donc, on est sur www.idéologie.tv avec David Ewembe. Nazo Pesakara Magamondenge la rapport de Sakabino, toutes les choses qui se passent chez Angola. Et c'est un David Ewembe la Sakabino. On a bêté la cabino, Bamasolongo, Nengenine le Kaka. N'est-ce pas ça, mon boss à moi? Gelo qui nous donne du roi sage. Patrocinadeur officiel. Yamasola balabala. Quel or qui nous donne du roi sage. À la race, la gana David Ewembe. Et qu'on s'en bien. Donc l'actualité nous oblige à mettre à l'isolo. Il y a des plaies qui pompent nias. Na Katamboka ou Angola. David Ewembe na zaka na Angola na Luanda. Générique et Otiko Bima. Les autres tambola n'engi na Katamboka. Pile le top d'âge. Zalara na David Ewembe qu'on s'en bien. Coco Malega prêtre. Merci beaucoup à toi, mon boss à moi. Parle du sang touche les guerriers. Farel et Singa. Biloko on a tout ce que aussi là. Mais on a compris comme si on a ndakunanga. Biloko on est silité. Avec la polga. Côté non qu'on est en nengeni. Elvino, Totorino. Yokune silagi. Ponga. Tisigo. Et Zakara. Donc lelo. Tozo beta li solo ya depuis que pour manias. Toyeba évolution na yé na niveau Luanda. Ah oui ça nengeni. Est-ce que Namboka o depuis que Zakana ba base. Namboka o ba fana depuis que bazala. To asma kazo pota na kaka ye moko. Asma kikiala na masolo balabala. Asma kikiala. David Ewembe. Ah molobeli ya pomba niance. Danger. Akata mboka oyo. Kolomboka. Nani Kolomboka? Asma kikiala. Ah, Asma kikiala. Ba moka pe mama pe Kolomboka. Ya manager ya musicien congolais awa ya Wenge. Nazara ngamo. Te wana na mabete to se belete. So bazala ka pete mo kala. Maintenant minute oyo, ils étaient na métier. Bato ba kete ya bandisi ka métier non. Po moni moi vérité ça la bien. Comprendre? Et puis bola nanga moi vérité ça la bien. Moi pendant la télé mais la trop na mamba déplique. Na ça la mamba déplique. Au ça la mamba déplique Asma bonne santé. Ya très bien très bien. Est-ce que pendant la minute oyo, moi ça va par ba mambuto les camé. Déplique la grand mission congolais. Soki mutu moko boye akina babuso ba moboy ala trois bon musala soko kongo te fo longola oti mais makambo ngo peza ma musique to fani kaka boye bolos e ko beta na mo bolos e bimi mbala mo kaka ba départ komi non bolos eza ko sola na ba musicien ba ko longwa yo le bana en vérité eza dit qu'est-ce qui s'est passé omoni ba mambo ba déplique ba kuta nango ngana mi benga non déplique ngamona ninga mboka pona lwa nanga au so mama musu depuis que kuta nango na Wenge ko ba tutu ba koma Wenge na mutabota mi nangola Wenge bon c'est bien so mama mo depuis que kuta na Wenge ba mise belé bazana na nyance musique so kuta na ba kukate ba longwa facilement ba kimi ka c'est moi pe bazo longwa depuis aza moi même moralité na ba musicien non ba sali depuis abandi tant ça l'orchestre nyance musique ba mutu bazalaki so talibé ba frère yo le lomo na ba musicien mususu na TV depuis que bomba ati ils ont fait tout le baba monsieur belé baza ba leader na biso moi ba monsieur on va aller dans la TV yo combien de ministères déjà depuis que ba aller dans la TV na volonté na yi ministère leki on sabe fort même si depuis qu'on paie ça mon le ba tout comment a commencé depuis qui se mukie o lo ba depuis travail mukie pour améliorer a commencé un travail mingi c'est qui se mukie est-ce que ça nganga to chanteur ils ont bango depuis qu'il a passé au sali 3 ans d'orchestre mais je n'ai pas boire de la radio 3 ans d'orchestre mais Dumba était la radio 3 ans d'orchestre pas boire que la radio au moment je n'ai pas une oh ya Bundesliga Kembo Alema Mayebile les araya ya Chapelé mais ce que a kokati na studio za mbongo a kokati depuis ka longolier depuis ki makoti abwaki mais a longo rapena longo orchestre depuis ki moyibi a finga déplique mais lelo azati na bolozi abwaki te depuis qu'il y a quoi ici KO maître yem tabwa kiango bango na kabongo akira na bobogela na babi depuis qu'il y a quoi ici maître so yo mona ko maître na ba génie congolais ba ko ici ne yo so yo mona ko maître na ba génie congolais ba ko ici ne yo wana nani bato ba mona ba maître na ba génie congolais lo bana bango wana ba mona ka maître na ba génie congolais depuis qu'il na ko ici. Donc voilà quoi. Depuis qu'il y a une mambo tali polémique,
abisko asko droitier ba oto ki mabe ba na so na partir na kuna ye abana ko longola oyo beta nini okoka te olongwe oboka okoka te olongwe frère na biso na ayaki na bolozi alongwe bolozi bien sûr ndayaki nango est-ce que depuis que kuna nzemba tika na maison mère est-ce que nani ka fe mayemba nana yemba ngote musinga yemba ngote alongwa na depuis ba ko yemba pa pa kina sa bolozi na ye te m'écrit na ngai et ben nous pesa bino makambo mo bolongo linga est-ce que ça na sens non ko so kolongwa nezani bon ga oboka te hein bon ga oboka te est-ce que c'est une réalité oui so ko oboka te ba longo la oti bon so ko oboka te ba boka liyo yo zeli après au moins faut que c'est tout au bois qui m'a bé ba boka liyo mais c'est là au bongisa ti au bando bongisa travail trop qui si m'a bé travail yo woli so longo na yo longo na bé kaba misens o ba komika ke so aye na orchestre ye fo aye na kata studio ko boaka te so non na studio musique normalement mezani na studio fo boaka mabe mais na réalité o boaka be pour la studio ba ko bandela o bandeli bon ce qu'on a na concert ba tout no bandela bi ba journaliste na bi we musique na concert o mati boye ye bisanga est-ce que ba tout na yo ba so bandela non faut qu'on apprendre exact école apprendre mais on va ligne bon ko yemba mabe qui se non mais c'est ça bon côté depuis qu'on a défaut depuis qu'on a pour ça développement pourquoi pas depuis qu'on a bon chanteur depuis que pomba nias ba formation o ya super ranson a go former banana e moté o ye pas obimisa voilà bonne question c'est vraiment très important question au moni depuis tellement que Bobby a outé la maison mère ça veut dire Fabi a mon maman bien a fruit moi bien c'est face à maman bien il y a mon natalisio il y a natalisio de prix au moins ba ministère ba tumso ba liam sous do mon ministère nini ya de prix la TV na propre Fox na moko ba ça ba blo mo boy a te ya on so avant na bango mo tamulai observer bango comprendre que ba ligne travail te alors que avant abana ko ranger na ciment bino na batanda ko na fobo kende ba ko tsabato ba sa mama bien pour 2022 o to beta ne musique au moins to na ki ya musique do to beta musique musique ya ngobolo baga musique ko beta te zo beta te na nini na musique non so to sali statistique na ngola awa est-ce que depuis penda zo beta ba nzemba depuis penda na ngola awa selon yo so lo beta rapenda so lo beta te na wana ndo na lo bate mais na yebisa ba melomane ne ba répondre yo pour la minute so ye ana kata depuis awa to beta ça déplique so sali statistique penda na ngola awa et bon na kata ngola ita kana de rumba ba misemi balé congolais ba beta ba rumba na kata ngola awa na minute na ne passé kwa ne to ko tsoma mune bandi vraiment te pas bolozi bandi to tambola à part bolozi ne to ko tane o bolozi est générique jusqu'à maintenant so te ba rumba o so te ba rumba nenge bimaki bon en 2022 bangono ba bimiso ba rumba ti ezaki kaka na 2021 so te ba rumba ezaki kaka 2005 congolais ezaki gogani wata na déplique vote d'amour tembe na tembe nule na biso ke donc ma appelé j'ai mbumba armerlou salaka za kana David wembe ko sala bien FM ya bembe to salaka za kana David wembe ko sala bien ba côté kuna kaka ba côté kuna ngane na osala on est raté par rapport Asma Kiala ok comme si depuis que Pomba Nias azokoka promotion na album ni stabilité wana yemo pena kutolobi stabilité pas même 2 ans et l'équika stabilité na ngola toyoka ngosuté boka stabilité te mais boka bolozi générique na biso boka vote d'amour bolozi bimi récent kasi ça ta stabilité stabilité no selite et na volume 2 non bo banzembo bimaki wana kasi na ne passé bonoko yo kana a na Luanda à part 2005 bano beta rumba de bets na ta Luanda ne passé ezaki ka héritier na déplique année passée Gombe tembe na tembe oui en 2022 2021 ezaki déplique na goga wata 2005 so tembe na tembe yaki nango banda kutani no na ye tembe na tembe banda bonora hymne national ti le boza na mona batu banda bonora hymne national mon hymne national on a même père na biso redi ninga loba botika te banzembo le ka lokola mbisa mayanga oka libala banzemba déplique penezo le ka yoka non yoka libala libala tuna elle aura ba hymne national cimetière na mboka ya ba mouré to ti le betara kaka
Tilelo betara, n'habite soki yoroboya, to yaroboya. Tilelo hymne national le betara kaka. Le betara tilelo zana kata album mamni a déplique. N'habite ce que musique nini oyo bino woloba. Donc bolos eza continuité ya stabilité. Il y a stabilité. Voilà. Deuxième volume ezali. Deuxième volume. Nous allons la première volume. Tout ça la première volume. Deuxième volume ezali parce que ramna ke va yembi na ba grand. Donc musique ici koyo. Oh bah featuring eza. Eza ko? Featuring na biso place wana. Na calamité ada nini ezobima. Ya jini. Na ba Taliban na peto. Non, to si salon na kati. Biso to lino ba complexité. To si salon na kati. To depuis ka okende awa. Beta génération na ba Taliban eza ko complexe. Non, to salon na ba to si salon na ba parler. Biso to na toute génération donc to beti non ala ninga parler na ba grand to si après aller. To représenter ce comme mboka libanda. Pas que to simbi to ba trouble na be trop faute. Et bon ma musique. Nini ma musique. Ba trouble wana to simbi te. Biso to na moi idole na biso moi création mo boya. To vidéo non awa na Angola, na Congo, Afrique non. Mboka na biso no to silisi après to bimis ko Europe. Et là au moment depuis quand tout ça là, ça pour expliquer pour aux bureau na ye. Depuis quand tout ça vidéo mo boye. Ah, zaki na Corbillard. Voilà. Malamo kaka oh akufi toke kundaye amisa solo akangi porte pa akangi portière à côté na car a démarrer. Ça veut dire 2022 oyo. Hein. Ezala na générique. Ezala na rumba. Bino tout bata tembi. Depuis que tu as mis Congo na Corbillard. Hein? Tina cimetière. Oh, akundi bino. Moka ninga kundi générique oyo. Eza moi pasi po longwa. Devoir. Nebige ba guerrier bazali na Congo. Ba obimisa. Mais 2022 oyo na yeso na vérité. So ngolo bani dans 2022 donc déplique ndega. Eza moi pasi. Eza moi pasi la devoir mo boy pasi. Omoni ka ndenge ka toke na générique oboy. Po longwa. Et vous avez problème. Et ne montant ka rumbe zo bimawa. On a dit que mboka beba mutu tout obimisa. Montant ka rumbe bima parce que vous comprenez que non, bazana bango ba chanter à studio. Pas à libanda. Parce que vous comprenez ce que ndule ndenge obima. Comment na batu msusu oba comment ba vie bo baby si musique congolais. Nikola ba vie. Ah depuis pas ko kane ba vie te za normal. Non, musique zana spring de l'homme boui. Depuis pas koka ba vite pas le la répéter. Depuis abeta hymne national le lot de combien de ans Dieu Roumeli mais autant ba vie ezo mata a comment abeti da 1 million ba vie ezo mata si to comment ba 10 ans 15 ans to ba mikolo ba koko et ba no mata mais il y a des gens monique abeti soit générique ou rumba moko boy le lot lobika 2000 vies mais après une année 2 ans talon boy ka 2000 vies non au moins son na concert ngabeta ba 2000 vies na concert boy ba to ba 14 depuis que on a bolos awa to komi na 400000 combien de vies wana to komi na wana mais yebisanga na stade des martyrs to ça na combien de personnes yebisanga et ça mukete et ça passe ça veut dire ça vraiment vrai ba to ba otala ba ba vie il y a des plics na YouTube et ça vrai il y a Michel Msuner à Lokuta non ça na tanga te ya kokabola bango mais tali soka nini abeta générique mo boye et beti dans 2 jours 2000 vies mais après 6 mois talonga 2000 vies on va total le souter quand des souka bon mais total hymne national adana 1 à no mata le 1 million de vies mon na aussi la pété okende pour ça blomo soto la musique na tout la vie parce que quand na Congo la vie yo mo dans Angola misangolé ala nda mambo vie tout le monde a déjà Davido ala na mambo vie et ça va complexe et ça blomo plutôt sur le moins 6 mois en retard vous comprenez toujours en retard ba tu en retard donc ba tu sais qu'on ça ni vie ba foutre la la gravité et ça après bimpe na mode o ka vie au mona yo comment o lo bunda o pesa message na mboka photo betane rumba o beti musique ya bien rumba bien que o lo blara ba vie non voilà place on a bien des plics carté ache mupandi place on a des plics atango mupandi asman kiala yo zaka na Angola awa précisément na Luanda bolo c'est bimi ba stratégie ni nango bino bato bana Luanda bozo sala bon premièrement ezani to ba batu na bato baso lobela musicien na bango na mboko yo voilà quoi premièrement na pesi no ba musique tout ya Luanda ba Charlene Yolo ba Luka Modric ba Varane ba Aigle Jonathan Mawika bango tout ba G-Love la festa au depuis ya boy libanga G-Love wala bina parler
donc azalaka na ngai bango tuna tie bomba salam ce qu'on entend ça nini omoni tona ba keto sunga musique congolais mo tonga na idole mamba musique ya déplique na lena mutute na langa moko azmak na yanga mona idole na ngai na kutana ba frère na nga ezateke na bomba na za égoïste mutema mabe non il y a des frères puis na kutana ba sala mamba musique ya ba musicien misusu na kutana bango pe ah frère na za na idée na nga mobo eza boy omoni frère na lutula na kutana ye na bisi na sa mamba déplique esi oh vous êtes courageux mamba déplique na mboko ici la kalati ngabi aussi la te ponga na za na yana histoire mona mboka pour ki mutema mabeza la trop olesko batika batu baza pembe nanga omoni ki management lelo na ebite so na ko benga nani ni ona biso kisinzo solo ba benga ye meilleur manager obe benga po ani ki management sala masambongo te fombongo omona mutu msanga sunga déplique mais yo zano muta fere oye na simono isi ko sunga te po na zmak awo sunga ngate ngana sunga na sima déplique awo sunga déplique bo ma musique congolais na Angola oye na sima mutu mo boye azmak ba sunga te ngazi problème ana zamu ta déplique boye bisanga ote azmak promotion dès na minute na problème lo beaucoup na téléphone te mutu ni adi ba benga déjà to frère nini déjà asolara na ba vena biso ba boss to ngazi problème frère nini dale ki ana ki ba boss mo boye allo ve azmak ya si problème mais to ki no tala e ngana mona ba to ati ba pesa ba biloko awa mais ngana vana na palais bobu na vana na palais na zuni appelle à mutu mo oh yo pe pesa ki ote tu na zuni appelle à mutu mo te ah o comprendre so neti ba tumisuka koma 12 awengete ba 12 lemba ona 12 yebi 12 ozala te na la samba na Congo po ozala te yo na ngola kamba moko 12 eza 12 te eza blo mo bo eza moni 12 ya ki mutema mabe ba tumiso boye ba tena spirino sko 12 eza kwa obomi muninga neti boye na si problème ponga problème na ngam ta soumis tout eza famille na nga na leader na nga tinga mo blo mo ya ba cc na zuzu vous comprenez mais frère musonga sunganga o comme c'est message nga na numéro te ne on a ça déplique avant problème v mais faut to côté là mais yo yepena ba tunyo asma ndengi ba jeune bango wana ba nini ba na ngo wana oh ba sala go bongo ba jeune bango ba na ngo wana et le qui non peka bongo c'est ça qui muté mabe netinga le non c'est pena ba frère ba yeba batumi ba tout asma ka sala émission moko boy na bisa bato moninga nga na sa partie déplique na la manager déplique na sala membre déplique parce qu'on a la droite na zo affiche moko boye ya show o ba frère na ba sala ba ndeo na ba leader o ba sala ba show ozo affiche moko boye o tsa mise moko boye isimba te na déplique o pesi na publier non publier na respect na nga so o posa o collaborer na nga o bengi ngai asma kiala na sala show mais na chayo toyo kana monta boye toyo kana boye ba mil bloko na te ngai frère na nga publier nga na publier bloko biso benga nga to sololi so simbi na sali ponga nga loka bango te ba na bango ba fanatique au mona mutu mo bena ya wata mais ba photo donc na wata ba koma bato ate donc muta wata mais azuba beki ya mise mo boye na wata simba ta to plibier c'est normal ani fanatique na minute on Angola ba porte parole ba mise ba combien na Angola na nga mo na nga mo nande tanga mo bona nchisi na nga mo oh manager porte parole bio na nga mo ba mise msu ba na ba te ba mise msu na Angola ba na ba tuté ba lobela ba te message n'est bien ba fanatique ba na bango mais bio te ba fanatique baza eza rankini te ba fanatique baza mona mutu mususu ay bi manasima musicien pour ça zu kombo ke sala ba faire na ye vous comprenez mais ngata na sama mo déplique na ça déplique donc mutu tout alinga déplique bomba pour ça na yaka to soutenir musicien bolo banini promotion asma ki promotion bo si nga promotion bité promotion la mbon ola ke boss ne bato balinga déplique ba mu pandi ve nzemo ne meza bien asma kazala bokanga ibo sa eloko mobo mais bino bosa ki mutema mabe po benga bo sa promotion mais promotion na mboko pesa mo kolala trop esengi sikoni oyo do préciser ni ba stratégie ni no c'est que bato tout balinga déplique mona minute to ya ki mutema mabe to zara na roi sage gelo ki nzonzi ngai roi sage mais te madame mélomane alinga musique congolais évoluer na mboka oyo ayoki ngai azmaki asunga na minute na roi sage mutazo sunga mais so bato tout balingi pona mona pe FCCP elinga déplique FCCP pona déplique mais na habité tanga na yeka na continue na mo déplique na mona peut-être moi appel ya ba grand frère pe za la raté ba Ben Willy ba père na biso bazawana ba parlo du Santos guerrier bazawana ba Bodig Matadi bazawana ba Luindula bazawana vous comprenez et c'est ngani tanga pe na ye
boy polo nga pe bo polo nga te ke te bo somela lupango te to sali moi barbecue bo senga wana moi polo moi nini to sangisi e ko sala bien o moi blom sur roi sage au sala tu to za boy c'est roi sage Gelo Kinzondi roi sage Gelo Kinzondi roi sage donc ala frère moi mutazanga mabete mais nga pe nazanga moi blom moi bien pona ye à part musique na blom moi bien pa na ye donc ba frère tout ba linga depuis bo poussa na boya to sala mamo ya bien ke bolanda bato ya ba désordre wana asa muta depuis quitté masinga kota mambo depuis bande ko to sunga non c'est normalité numéro place numéro na ngeza wana pour non sala na mincho numéro non sala na mincho na na téléphone te mais numéro non sala là na mincho ya wana c'est 940 158 522 oh tu nga benga abengi penana na 942 158 522 obenga Asma Kiala ko na Facebook obeti Asma Kiala oleki wana to solo to bongisi mamba depuis que ne liboso bientôt o yamboka ti to yambe ndeni depuis ga yangola oui depuis que na préparation yamboka na bengse hein après to leka contrat ya bolo sika non après to leka blom sto bombango après to leka sto leki to sala bane ba bengse depuis ce sont les Congolais bino yona ye to benga depuis que ya obeta conseil bolonga ba rankino za rankino mobwe nesinga ngona mutu musa kota rankina nga tozana rankinte ponga na ngola na rankina mutu te ba frère tout ba sala ba show ba frère nanga benga ta frank énergie tout na ye benga rani stress tout na ye benga farey tout na ye farey ko na d'abord azana musique quoi ara musique quoi de plique aza musique quoi de plique Asma Kiala alobi ka ba vérité donc ba o bo sala maramba bien te pona déplique ba o bo sala maramba bien te na mora o boluka bo sangana boluka bo sangana bokutana na Gelo Kinzondi roi sage bo solo là bo soutenir musicien na bino et c'est très important moi promotion place au musicien zo komater bino ba fan bo propulser ya koma très important bo sala ngo sala bien le bani ko za ngo pona déplique bon le bani pona déplique ça qui zamba batela ye donc améliorer son musala a foxer travail ala na batute ke no kisi mukie ba komaka na se wana non to di ba komela ya de plaire ke kisi mukie ba ezaka no poani ba tintin banani bango ba tintin bato ba komaka na se wana ba tintin oh depuis que nganga to mission komela ke travail mukie ava muta comprendre que notre travail mukie ngana mona frère mo boye a depuis ka tieloko ala na se alobi ozwaka logo na bino ko tchaka wana ba no sala bien na sala capting na depuis que singa bonne idée tout le monde logo to tcha logo ti ba tente wote depuis ka nganga te kisi mukie oh ba tout ce qu'on peut déclarer pour année ba comprendre que c'est la section musique sélection ndoule Nick Cheta iko kiama keso bakala botala ba regretara mingi nani depuis pomba nias kisi mukie bato réclame bongo isaka ba fanatique pour vrai mélomane wa linga musique réclame bongo te pas dit que depuis nganga te loba ne mort kisi mukie loba depuis qui travail mukie améliorer le travail mais le depuis yo rôle banini améliorer le travail pour l'on enseigne améliorer le travail pour des musiques donc pas la bonne raison donc surtout le ngoli ka mokisi to tseka na ngane améliorer boulot travail courage et c'est tout. Il y a des gens qui ont trop pour nous sa frère depuis conseil mukie. Bat babenganga 3 marques depuis que téléphone n'a pas si. Au moins mutumsu abengaloba depuis que téléphone n'a pas si. Mazali mutananyo. Mais depuis que mo pa ibiti na boya yamba. To bi relation mo bozana na ya mabe aboya yamba yo. Mais pour nga senga so bato bazaya bien yamba bango mo litoyi yoka bango po musique pesinga koyoka. Merci beaucoup Asma Kiala. Pesa mo mbote na bato yo. Ya no pesa mbote nanga na ve nanga Didé Boulabanga. Sankara Wewa Sonangol venanga Patrick Gisungu donc Arnaud Rosada du Québec Mukoko JR Sa Majesté dollar pour tout star Gondo bana to wenge poininte Masao yo patron quoi yanga ya palais Suzi Malodo azawa na palais avec les jeunes ya Patrick Gisungu Suzi Maluta azawa na palais Juliette Teboa Fanny Gisungu bango to ninga Kinshasa Mambutu un temps ba masalanga tout. Donc famille tout FTO les ventes ba veut tout balinga ngai Asma Kiala yo on a fait na Fabrice parce que basala nga ba quoi faire bien boy na wazeo na bossen pété bana tout papa sentir nzambe papa kauka bayanki tout ça na bon moi bien sentir nzambe donc ba bingo ba benga bon force one bango tout rana bango donc na rana ba tout bas kashimba na rana bango ba 700 na rana bango tout donc qui parlait na rapena na ba américain bango tout parler donc tout loin quoi donc nga pena place wana moi
ya mona bete mutu mo boya ozanga mutu abengela mutu mo betanga donc na pesi ba ndeko nanga tu na ninga Congo bana tu ya yolo na pesi mo pena ba mboti bana tu ya yolo bana tu ya lemba bana tu ya masina bana tu ya KV place depuis ka botamela batu mingi baye barati depuis ka botama na KV aye changu 12 ans balé aye simbi azongi ake poto na maison mère 2009 aye ake maman kitambo akangi kitambo après kitambo longwa la c'était maman Mobutu evanda depuis que batu mingi batu na komba depuis ya nani komba depuis que za pic ba pesa depuis na wengi comme ne pic Luangomba donc konka il a combat jouer après ligne ba le trou donc voilà quoi na pas ça outé là sous donc un temps ba musique quoi rôle ba ah ba musique tout na kata Luanda pour comme ça nango le 6 ba na réunion na ninga FT pour ça la na FT au tout on a pour ça à soutenir de plic pour ça na numéro ça localiser journaliste yeyo et wembe pour ça tout ça mamba bien ngamo na ko sala ngote ngana lati Azma Kiala lobi na Angola générique ezo beta ezaka ka bolozi ya de plic pour manias le bana sukangwana donc à ça l'appel moro dans ce pays nango do batutu o balinga ko soutenir musique congolaise par rapport à Parafort il faut penda bo tout à Azma Kiala bo tout à Roi Sage par rapport bo sala oza malamu pour ko soutenir musique général Awenge kota makambo ko sala bien dollar pour tout star gondo Wenge Mobimba Hervé 10 à Wenge Capo Massaro patron voyou yebisa madame bo kota makambo ko sala bien président Muchopi ya Wenge bo kota makambo ko sala bien Mbati Destin Mbaki Mokonza bana matadi bokota makambo ko sala bien bokota masola balabala bokota na idéologie TV ko sala bien FM ya pembe moi ba commentaire wana FM moi ba commentaire wana ya pembe ko sanga raté moi ba commentaire na yone sala bien Azma Kiala boyo kindenga lobby Gelo kinzon du Roi Sage patrocinadeur ya émission ya lelo Gelo kinzon du Roi Sage zalaka na David Mbeko sala bien non di Mobutu maramto sola ki na bige simba to sara maramba bien restez branchés sur Idéologie TV maramba bien ça on est ensemble avec vous ciao.